balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafi Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Papa! Nina! Nga Asali, agent JB Service. Colina Bino et Koma de Panabiso. Y'a vu, on a tamboussé combien de fois la chance? Y'a vu tout quoi? Nazeraka, Colio, on a Nazeraka pas na eza, akufa batinde na ngepe. Awa, bato tembe basili. Jibe Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisaki yo awa ezate batindi o ezo mona na te. Awa soki batindi bozui Colina Bino mbala moko. Papa, malali boso yango tozo kolia photo bana mona kenda. En tout cas, Jibe Service, José Baïda. Tango bébé calé, ayemaka ba pesa nga komba ma passe. Pona mona ka passe, ba pesa nga komba ba yila. On a yira kabatu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. On a Paris. Bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, Jibe Service. À côté de bango na Paris. Je sais pas là. À coller bana Paris. So Raf Ngindou, félicitations pour la promotion ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il y a rien en face. Donc Congo promo. Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito yo bena no number 1. Do sito yo bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindou le présentateur la force créative Congo promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Raf Ngindou, Congo promo ne tombera jamais. Bigolo Congo promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babunda na nango. Raf Ngindou. Congo promo. What a plus, what another boss là. Ngombo Biox. Ngombo Biox. Suka na Makambu yo kamera o mingi dia na vitesse. Oh trop melo ya Makambu. Ngela ya ngani? Ngela. Sama wewe. Oh dongo bel. Dia. Na ko unagoma koma ba. 4 5 6 7 bo. Na dongo beige. Ya tika. Dongo munankena. Tika. En plus neza nana lendi kati. Shufa.
dongo beige. Dongo beige, dongo munankena. Nebisa kyonkela dongo beige za makambo. Eh, maman na bo. Dongo beige. Maman na lo. Omoni après ngombo bio na ebisa kyo pona bord evimbi. Bord nous a vimba déjà. Oh, ya. Dongo beige oyo. Qu'est-ce qu'on mona ndenge vimba? Nkela. Sigaya. Nkela yangani. Peut-être tolela kutika. Tangi. Dongo beige. Dongo beige, dongo beige. Unanemba te na bo. Bo komdia. Mula. Nkela yanga. Nini? Elekina nzoto. D'abord elekina nzoto no. Donc là il est venu sur moi. Oh mon Dieu. Nkela mère ole. Ya. La lou. Donc tout ça les dongo beige. Bon, ya monde kani na 2018 oyo. Na fait que kobuka no musiko. So sisi o nyosto oti sumai. Comprendre? Donc au bêta à 15 minutes à jour. Dongo beige. On a cadeau no kasinke la so. Dongo lui wala kina ndela. O beti. Qu'est-ce que c'est? Encore kila yanga bani. Yanga nkela. Yanga. Dongo munankena. Dongo odongo li beige ba dongo li. Odongo li la luma leba. Ba dongo li yo. Dongo na leki ba. Odongo li kela yanga na. Ba dongo li yo. Donc ba o wana nyos ba kisana ba pesa bino na pam. Wani logo keme onde makambu. Dongo beige. Makambu dongo beige. Non, kila sola. Sola kila. Maman na bo. Sola tinkila kasi na pena ki mo li solo. Po ngapi na olu kanzila ole kame na na mkete. Ngapi fena ki bika ma solo. Zala calme, me azali zala calme. Oh. Ponga ndina zabu. Nana mbongo te. Nyoso ka bebe mtu. Mère mdo pesa. La mère les plans. Ndengo sepisa yeba yenda ba sepisa ona mbo. La mère les plans ke. Na banda na ndeni. Na banina na lutu na banduko fibe. Ya tangi ko madadi. Kota wana do mwete do mobeza Asali Makambu. Mwete. Ya ko ngombo bio. Ako usadi hapo sana. Vimba de. Ako usala do. Mache ya de kasi yo sola na mère. Mais où t'as tout n'a pas dit au bout de la famille. Famille dongo bête. Tum tunda baby. Donc dans zanga netina. Basi banolinga na bango yete. Professeur Asali ngombo bio, vimbi si plan. Dongo beige, il meti ba set bord. Ah non. Wow, my baby! Mon chéri, quelle la bébé à moi. Eh, bébé, nga yo salamati. Ah, ni no no sala. Lobby. Oui, bébé. Hein? C'est le Malébé. Mais non. Bébé Malébé. Malébé chérie. Ah non, my baby, I come, baby. Hey, darling. Mais non. Wow. Quelle? Oui, c'est ça. Mais que c'est? La luma liba. Non, l'andio pour la personne dongo beige au bosani. Et quoi aider les msou ba ravitailler? Les msou ba ravitailler. Thank you, my friend. Mais est-ce que si tu as un boye au soir, mais tu as un boye mais tu as racheté un qui est là. Ah, dongo beige. La luma liba. Dongo beige. Yango ni mutu salam. Yo, kopeta bisholo pa mutu te bo. Mais t'as chaud. Bébé. Attends, il m'a confié ça là. Nous, on a du colo, on nous paye pour faire des terres du colo. C'est quoi, ils ont baloucaté le salaire. Parce que Gérard va ça. Papa, et ça l'a raté? La luma liba. Oui, chérie. Botala. Oh. Ndegono. Nkela. Ndegona. Zato solo na okela. Zato solo la. No yo moi so to betela ni solo ko beta set kunne moi sinanga. Quoi? Mais
moi si na ngai. Oh. Kela, on sanga ni na moyo no sanga ni kela. Tika koloba. On a la ba nene ngani. Mais toi na ba no be solo na yemba. My baby me. D'ailleurs. Yeyo. Étoile. Na muda mkusa mwazani na muda mkuso. Wapi ni wani ni na. Comment manquer? Mwana manquer yo. Wani siko comment manquer? Do oyepa nanga na fuli yo, na pesio mungombo bio, et puis mission na pesio do mobile. Alors mais dans cette tala. Étoile. Yo kusanga. Eko kipete là. Oso moni. Oso moni soko se. Ngaba ngala mutu asala ba je. Ngaba yeba sala ngate eloko te ngaba yeba ni. Okokaka no makambu te. Nan. Ngala koka makambu te otaka. 4 bords. Yeba ni okokaka te. Yako matina ba 7, tina ba 10, tina ba 8, tina ba 9. Même na sali donc mauvais chose. Ba ngata na sali. Ngala mbisa neskama echoraka. Nkela zo chola. Sokona sali. Nakanga magana yo mulai mbinga eloko te muta kuta leki. Na profeta nga muto. Ndi mamuna mukwe kisimbi yo. Asa kisimbi. Na profeta na kisimbi na ye, na profeta na kitokolos na ye, na kemoro na ye, na kinyoso ye na préféré ye. Yo le souté là. Bon tu retournes l'église dans laquelle? Oui. Et là on y est pas ça. Bébé, bébé, on néglige là. Quel a sali yo? Na personne va donner des gens yo sali yo. Moi c'est na ngai. La lumuta sunga makala sima mutu. Tena mutu na yo, mutu na mokila sunga makala sima mutu. So yo osunga kinkela. Ebe mabete osungi mobali na nga po ayeba nina ko certifier nga, bisana ko memanga. Osungi ninga mobali. Alors yo luka mwasi ko supporter na ba 4 na yo, na ba 2 na ba 1 engagement. Claudia Lekio. Claudia Lekio. Ça non zipulo hein. Non zipulo no zaboy. La luke ko kela Lekio. Tokena yo. Ngai. Tokena yo. Takangala kena yo. Mobali mayebi tous les pas. Baba mngongi oyo. Ngai kena. Boni ko bébé. Tokota. Kela, wala kela. Kela. Motaka no ça des autres Voilà, Ndeko, passe à Maras, mon frère, Boni, na yokuto na action, moro, beselinga mama, moi passe moi bien. Ni le kiawa. Yves Kosunga da mukileza mabe Yves. Donc, nek omona ngana mwana na nkela. Master ngana na nkela, pire master ngai. Abi na ngai non, Lalou, yoza professeur de la bière. Basi ba okimanga pona na mobamba muke mobamba ezokoma te ngai bon oza masa na ngai na ko aider yo na pese mungombo bio evimbise mobambo si litono fona zo cours ya ko activer show donc obège on a sali sika na 2018 donc obège na pese activer ba 7 bord moi so activer 7 bord moi si na ngai étoile botaga. Donc, ngana linga botaka, yé pas linga botaka, tu es banité. Donc, si tu comprends, moi si moutou, a tu besoin de tourbillon. Maintenant, faut un an, ya yo, to yankel. Faut un kel à té, faut un pété. Mais quoi ça faut ça, ya moi si bon, faut moi si pété, pour te l'accès qui est pété. Tu l'accès est pété, mi bali. Mais un kel rose à la bonne côté, ngam na aidé un kel là. Ça, c'est mon moutou, na mis sur batu, ngam na aidé à rompre la 7 bord. Est-ce que mon coup c'est un kel là, mais moi si na rondi mai. Voilà. Mais il a préférence pour moi aussi. Bon, toutefois, quand on a un thème, Botala Biso, oui, ça va on est. Non, ça va tout. Vous avez comme conseil, Yves. Attendez, tu vas master boy. Ce dossier bas si tu l'accent. Tu m'as mis la salle. Ngamo formateur en kela. Mais qui a dévancé dans bakou. Donc dans obège yangwane yaki. N'en fait pas tout. On a professeur de la bière. Dans une université la biologie n'a aucun jamais. Donc chaque fois on a un plan,
ndena dongo beige donc linga bat ba ko mo benga mikolo lever dongo beige ça c'est donc komba sika ngona le dongo beige voilà donc ba mbote na bato belé tout ba olanda biso na pesi mbote na vela nga Chili Ambrosio Chili Ambrosio ba biyem da David Emmanuel Macron bongo sa propagande donc ça bimam bongo Chili Ambrosio mda pesa ema malgré souci à momi mais au ba mabanga te kasi moi mukero ya bango mba consolenga voilà na pesi mbote na Joacin Makela na kata Paris na pesi mbote na Jérémy Louye El Maréchal for you babi ane ya sika yango to sentiro to lia na pesi pe mbote belé na tonton baba chiletena di titre ya Charlène Makanda na pesi mbote na Sandra Ngimbi di Congo babi mutu na nzoto ya bana popi na pesi mbote na Stella Mukende étoile filante na pesi mbote na les boss Rafingindu babi mon boss na pesi mbote ya ngwana na pesi mbote pe belé na ba na les bogards LBG babi album double face en tout cas il y a pas à dire quand des leaders pour mbalo barador marampeneza kitoko do bandeko tout il y a Cap News bo aider biso numéro contact eza plus 243 89 688 2000 89 688 2000 Nadine Luma ya na kata Londres na pesu mbote na Belotim pour tout label donc nana anana siat anana ba mo konza ba mama na Hollande na pesi mbote ya ngwana professeur de la bière yo donc obesh ndena ta makambu donc obesh malgré tout que la lisinga dans na keka voilà merci ça c'est bien c'était là Lalou le professeur tout ce sikoyo nkela yanga ni muta makambo yo aspect obindi aspect ba shira poto ba koya na yebite peut-être ba koya siko makambo sali ndeko na yo sali masano monyo bientôt ebagite wana na yebakite nga yebakite yebakite moi sinanga pa yebakite tokutaneza accident conseil ni opesa bando botala biso conseil na opesa yo masa na yo bolaksanaka soza na mwasi na yo laisa masa na yo soza pe na mobile na yo laisa mobile soit ata na photo wesa la moi bien pobo eza bien te ndena zabo na yo kana soni mpo na kokate soni fa mbote na nga na sœur na nga Jeannette Kekidi akokana pena botaka na bosanité Jeannette na bosanité Igo Balox motema Rosette Dionga maître Manix na Allemagne donc ebele bambote ba fana nga tu oba lelankela yanga bele bambote Shadrack Mundanda mpangi na munu mos merci beaucoup numéro de téléphone est toujours plus 243 89 45 15 899 wana pena na nzela WhatsApp ozwanga malgré Facebook kela yanga me na kota ngo penda te dérangement ilika misuba finga kisimbi pikime don na kokate ngo pena na koti na bimi ça va un message en anglais surtout pour battre au niveau des États-Unis on a le président Guillaume Tissoaka Djibol Mbala monsieur le noir tout seul utangazo battre la biso na kati ya États-Unis na Canada ça va un message en anglais I say day I come 2018 I come of the pity Bantinzama Bantichum na baba yeme donc I think what voilà yembela bamelo asuka comme ça tous on met tol tous my baby me lite baby me wait now baby me lite baby me wait now what about my baby baby me wait now Jeannette Kekidi ouais Deborah Nzaz Fréchérie Maktusha Choco na Choco thank you voilà merci tous étoiles voilà Makambu Oyo Asali Maman au nom de mon antenne mon kilo na ebité boyaki pe foti na ngate ezaki foti na ngate foti ye mo mobile na ngalalu foti na ye moko ainga comme ça na dimension na te sikoto na mona nga mo ilo mo ba mkie be butu na nga a comme ça na dimension o nga lingi sikono sani
Yo ba 4 ans muke il faut ba 6. Ah mais oui, 4 ans muke makasi. Et manga maman munene benazo 4. D1 na mkimbinga nga boy. Moi ça pembe, moi ça mbinga. Et simbate hein, et simbate. Conseil puis ça moi conseil na maman na ba ndeko ya mibali ba nga kolakisa na basi te kolakisa na mibali te. Bon, premièrement on peut seulement conseil pas na biso basi. Biso basi photo zaka toujours fidèle na mibali na biso. Quel que soit mon bal à la faiblesse sexuelle, quel que soit mon bal à nini, tant ou déjà on dit qu'il est déjà aux anaïe, on dit qu'il engagement est supporter na passe n'ebisero. Pour y pas qu'on supporter, y pas qu'on appelle la faiblesse sexuelle, au ripo qu'on capte, mou qu'on passe, non qu'on a ça boité mon bal à zana au supporter. Ne me peine biso basto supporter ben na biso na ba faiblesse au bazana ngo. So me que mon bal au kokate, ba boko ko ba ki sa boko ko bimi na ngo belé, ba doté a tradi ce qui ni bimé belé na belé papa na nga if ba bimé belé na kishasa o. Même mon bal na yo, OK na ku na bolande la malema lande la traitement ti bo pikiliki ezonga na ngo pe na nzoto. Docteur la lou mongondo munini lido ce qui le ngombo nini dongo beige docteur la lou azali na wana ya ka même on pas docteur la lou e tala ko mbena ngabo ko kati yo lakisa ye alors lakisa ye mobali ko kama bena babas o bazaka OK boy hein mais même baba ninga biso bon on a ko condamner mibalité pour bon ba éviter eza la lou eza nkela ba yebaki na bango te donc mutaseli mabe zande étoile na seli mabe aza infidèle donc là qui infidèle pas mobali na ye la lou donc voilà puis ça mbote et puis numéro de téléphone na bando ba benga ba encourager na maman be ou tout ça pas te ba encourager mais oui ba encourager na bango bazana bango ba lingango te bazali bon on peut se ka mbote pas ba nyoso ba lingaka étoile botaka ba on ba lingaka étoile botaka na pesi bino ba gros bisous ba meilleur ba ve de mère na bino poto na janvier fête ba ve de mère na bino nyoso na pesi mbote na ngai et pas ya ornela falanga na Paris ndeko na nga na kati ya Paris ezande ornela falanga na pesi su mbote na nga mingi papa Chili Ambrosio na Paris grand prêtre père taka moko Chili Ambrosio nga benga kae Ambrosio ba Chili ya ba prêtre papa Chili Ambrosio na Paris na pesi mbote ebele na pesi mbote na su mingi pa ya héros ebene nga bien ke ebene zer na kata Suède na pesi ba mbote ebele la pesi mbote pa mon papa chéri de moi-même na tanga kombote na bona nga batu ba yi ba na kata Paris mon papa chéri de moi-même mo bala botaka mo bala étoile botaka na Paris na pesi ba mbote ebele ba gros bisous na linga ko makasi na portako toujours na cœur na nga numéro de téléphone on pesa te pona mo sa batu te on va na pesi numéro de téléphone boye au silika au loba na bande ko msuba olanda biso ko pardon na so la pesi mbote te au kangila nemi na pesi mbote pa kama na nga ma copine privée Claudine Tsango babi prochaine bord ko ya bo mona Claudia do moni passe à quoi ba gros bisous bo mona Claudia na bord ko ya babi na bosana ki jiveshin to ya babi muto panza makamna niveau France yo wana banque mondiale exemple à suivre na pesi mbote na Bradon Tsuka zonge ko la mikolo yo Bradon Tsuka Gaël Omwele na posa lipete babi basa moi trop main papa awilo longomba kwanga pamba ebele ba mbote ba meilleur bisous bébé quelle a petite forme le général des formes petit hein moi t'as pas tout vient de dire papa vidéo papa vidéo danger c'était na mai donc voilà président biso grâce na yo nde biso eto ko yeba na pona yo président ngabula bataille na ngeza na senpai na yo ngabula bataille na ngaba forme ezate mezali yebi ke ba fano nyoso ba linga nkela numéro ya kete ezaka toujours 34 ya bana bo pesa nkela la bana migete bonga na agent mukolo vena yo icha mandia wala ngolo bakaka na rôle on a joué ndena longoli puta ezaka wana na incarner yango étoile botaka attention sérieux non étoile botaka la ke na mona ngote quand mon papa chéri muta mona ngo eza ngo rôle boko e comme na bino beta bino di bakute eza sujet na bino te bo vendre yango atike na soutien bona eza rôle juste
rôle ça ko incarner rôle na po bino bo sepena on sait ki ba Nigeria ba ba finga bango te mais te ba biso ba Congo misa biso ko finga nde ba ngiba ba ndok ba comme ça lokwa sujet ya ko chola ya biloba loba et ça rôle juste incarner rôle na c'est tout merci c'est étoile oyebi papa chéri na parmi ba pesa ba meilleur ba bonne fête ya 2017 papa chéri 2017 tant que tu es 2017 na décembre atingela nga $100 nga utina ndima oh papa chéri moto pamba donc na lova yo na lela yo fo osala la ba momite nana famille oyo kake babenganga likunja famille likunja en plus vivre sa famille kangai bawa milai batala nganga na seka icha mandiango otala yo pisi mandiango vienanga mandiango donc I love you donc I see to you I take give me the money because I buy the farm quoi. C'était là les amis du président vite de loin, donc tout vient dédié. Le professeur Lalou Maleba, Zakiwana, Tomoni, ainsi que notre sœur Étoile. Voilà donc tout ça avec moi, tout ce qui s'appelle moi, sériosité, pour bouquer lobby au nom, il faut y moi comique. Et ça va moi bientôt ça rappelle moi comique ne vit pas dans moi comique ne baraisi kangi bazalaka moi ko sekape ça moi bien donc voilà merci Belé na ko pesa pas ndeko bolinga Yves Pan le vieux le professeur Claude Mas le Nord à la biso depuis Londres na bosani te mon vieux Kati Dominique qui est le 100% musakata olampo yanke yampuka na pesa mbote Belé na Pierre Poutou na Catalman wana et mbote Belé aussi na maman na biso ministre mamote mais tous peuple ambeto maman Likelemba sans oublier notre papa tous peuple ambeto na bosani le pasteur Amos Pumbulu et sans oublier notre maman aussi hein balobi maman Dodo tous là toujours 42 tous là et ndeko nanga jamulumba ndio sota de Bruxelles kaba ngotiko na le champion de Genève et na bosanioti Billy Vumuka fondation to sunga ba vivino barfelin pang de moi à Monica a cancel ntunga na tunga voilà Raman bébé Kitoko balobi né égandé à Paris ba moté belé na Patrick Mbenga na bosanioti ndeko nanga Kati yebi Chris était le futur papa na Riben voilà on se retrouve prochainement si Dieu nous protège merci bye bye bato nyonso bazolanda yo na ebite bosara fingindo abisinga bi peselanga embote parce que wana petit nanga makasi abina komisa bambote pardon wana chaîne nanga wana TV nanga pona ko pona ko triquer même na yo na mi obeta kati na boss na ko triquer rafingindo que Dieu bénisse Congo promo et yo moko rafingindo donc voilà barafingindo baza batunde ya babiso biso nde bato barafingindo banda Kinshasa ti ba Boston de lokoma na Dallas mais tant que mandaki zolozina na barafingindo bato belé banda ko ndima pete bato belé banda ko sana pe ba fier mais le Congo promoteur na ndenge j'ai panzana j'ai nteketi na ba Afrique du Sud nteketi ba Dubaï nteketi ba Kenya nteke partout Kinshasa nous n'en parlons pas, Mikili n'en parlons pas. Donc il y a toujours vieux moko le bara lo moko na vidéo mo que Dieu bénisse Congo promo. Yende mutaloba muluba lobela on a tonalité ba luba pena donc yende mutaloba ko leka bisoto. Po ba tutu ba sala publicité Congo promo to ko ba ko longola na bangwango. Mais vieux loba que Dieu bénisse le Congo promo. Nde etika langa parce que aux hommes Congo promo ils ont matin. Donc ça veut dire que Dieu a zappé pour bénir Congo promo. Na petit mot là-bas parce que Congo promo ndé Makambu. Serre na bisomo balobango la trachip na sandal moko boa. Abeta altanga kutu kombo na ngabe bo. Ndé moto na bato basala publicité Congo promo ya danger bangwana. Après voilà. Donc côté Asali Rafingindu bambote trop. Na pesi bana USA tout bambote. Bazan bozana motema donc tozana South Africa faut reconnaître bato bazo régner